Capage TV. Capage TV. Capage TV. King Service ekotambwisa ngai na sabino ke bobonga ba po okapi abimi bana na parc avion nga yo pe na ndako place oza ko se décourager te muta chola yo te muta seka yo te omona na mini mindele ebujaka nango te ko fingela batu mutu te po elibende oyo ko bouger te soko za challenger a eza mboka ya batamisala bako sabino te ke mbongo ndenge eza la tour Eiffel ebimaka te oye omoni yango moke musala abakabelaka mutu eloko te zala challenger eza le roi site touristique oza na mona na otika na Kinshasa okaka soni omonaka moyen ya kobenga eza te balia bambongo solution yango eye na King Service bakosa yo te eza patience. La patience paye. Zambe ya pambola bino boyambi nga naza na rendez-vous samedi oyo. Boza na page na nga na opesa bino adresse. Mali eza makasi ngai eza lokwa na otika bandundu na yeboye. Nazokoka vraiment te botikela nga te bopesa nga ta leta na mesanaka. Nzambe ya pambola bino libende yango yango yo elongwaka te ebujaka te ngai pe après des années na ye komona libende oyo yango yo. Cardinal Manu la tika université. Oh, université munene boye na Kingabwa. Vraiment ko kamwa. Ndoko na ebite. Na biso nzela obi. Oya boye soko kebe tabeya tena nzela se. Ah boye. O soko kebe. Nzela toyeli beza soko poalu. E bo boye. Boye soko kebe tina point chaud. Na Kingabwa kebe na tina wenzambila. Ok tina point chaud. Boye soko kiango ke TP obimiti BAT. Ça bunga te? Moyete. Donc université qui toko ya Cardinal Manu les Arts. T'as l'option. Sciences juridiques, droit, sciences sociales, administratives et politiques, relations internationales, sciences environnementales, sciences informatiques, sciences de la santé, sciences infirmières, Yabatatonga. Centre de formation en informatique et langue. Ah, mais bazana nyonso. Pembedi boy to kenda ko fina na musika. Toti ki bambouteillage ya Congo se ministère biso ba l'échec na ba classe. Université qui to kwa Cardinal Manu les Arts na ba norme nyonso internationale. Tozo tika quartier na biso to ke no mataka na ba biso to ke na ba retard na ba musika. Ah on a place toza. Tout ezawa. Ezana ba option na continuer. Ngana songe ni kasi turo. Tokota to yeba. Tokota to yeba. Et puis classe ça na retard. Na bana bazi diplôme na biso bambiaka tokota classe moko. Tokota. Pasta. Ngana utiko s'inscrire. Rien à dire. Tout songeli nchiki. ISEM Université Cardinal Malula. Mama bazali ba sisa wa. Je koko. Awa. Ebonga. Mama o bakomi batu awa. Awa. To se rattraper to ko tala ke tin to tikele bomboka te biso to chami mitu. Awa. Mais moi ils ont la fraîche. Oh tu as un diplôme non ndako kuta biso chiki moko. Boya, tu sais que nous déjà biso te s'inscrire. Réception de 8h à 15h. De 8h à 15h. Awa tu as chiki moko pe propre ba misa ebelé. Et puis ba bengana bana te. Et puis comme singa, capable na priya se boy. Tala makele za. Ebela ba tu bazo kendo wa ko telima kana ba reba kenda ba ni visiter misika. O bazo ko makareta. Otali ceux qui ban ba mi classe, bazo ka makolo ko la transport. Surtout ça. Mama o zamele ndenge nini. O zo ki na classe facile de cola social vie makolele eleki. Mais après tout ça Simanda quartier to vandi so continue awa nikamba bisite mvula te pan okenda classe de vie hein mama ko sana classe te ngana magale cheki kala pona bagite trop pour na zonge na jour reta na chiki ezate mama tala boya ba bisi bino batuminene babima awa na sanze la université au kambi pepe pays. Alléluia amen alléluia alléluia amen alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, le rendez-vous est prise. Rendez-vous à Moko. 1er décembre. Le 1er décembre. Italia Power Service, Azoé Labisso, le frère Michel Bakenda. Nous allons clôturer l'année de la présence de Dieu. Nous serons donc dans la salle Mouspeus Perico. Je vous invite à prendre part à ce grand concert où je serai accompagné avec tout mon groupe. Les billets sont déjà disponibles. Merci d'acheter. Venez de partout. Vous êtes à Paris, Bruxelles, vous êtes à Liège. Venez de partout. Ça sera pour ma toute première fois de faire un concert à l'espace Schengen. Le 1er décembre en Italie.
bato baya ebele et non pour la frère Michel Bakenda mais pour na kokumisa nzambe oyo akomisi yo quand même na décembre mingi souffre de vie ezati mingi ata les premiers yango bamoni yango mais yo ndeko na nga ozala Italie ozana pembeni ya Italie. En tout cas, rendez-vous ezali le 1er décembre. Alors je serai très content de vous compter parmi les noms. Que Dieu vous bénisse. Yaka kokumisa nzambe, yaka konetola ye, yaka kokumisa ye na bakombo nyonso à travers mosali na ye le frère Michel Bakila. Numéro eza wana parce que billetterie eza déjà ouvert, somba billet na ye. Contactez biso na numéro oyo. Nzambe akozanga te kopambola yo. Le 1er décembre. Lobikara, mille merci. Que l'Éternel vous bénisse. Namona bato bazwate lelo bakoma na boswi na kompani na yo osaka kakopesa bato misala Sambe motema malamu nano na monate Sambe motema bobo na monate Sambe motema malamu na monate Nzambe abikisaka basusu na maladi ya maba Sambe motema malamu nano na monate Sambe motema moloto na monate abikisaka basusu na maladi ya maba abikisaka basusu na maladi ya kansere Yebisanga monena likambo na yo na lakisa yo Samba biano Osana nyo Sonzambe Osana nyo Sonzambe Olema na kalikambo moko tena sambo kiyoyo Eli Oko kisa nyonso ne kulusu pona Nzambe Osana nyo Sonzambe Osana nyo Sonzambe Osana nyo Sonzambe Ole manakali kambo moko tena sabo kiyoyo Azalite Oya pesa kabana e Azalite Oya kokisaka Baposa ya mitema Osana nyoso Nzambe Osana nyoso Nzambe Osana nyoso Nzambe Ole manakali kambo moko tena sabo kiyoyo Na nzela ya makila Ngana komi mwana na yo Na nzela kulusu Ngana swinyo soya ofele Osala ya mingi Pona bomwe na nga Yango na lobie Merci Merci Pona misala ne kulusu En tout cas, merci Naza Awa, Tour Eiffel yango docteur filmer na yo naviguer no Tour Eiffel ba o nyonso ba lingi bandeko na bango ba ya Paris, ba ya Belgique, otambola partout na Suisse, ozala partout a eza lokola lieu touristique. Awa pena mutako bengano azate o abasimbaka chombo te, abatambola te eloko te. Mboka mundele bapesi privilège na batu. Toza ba humain, sala oyo lingi. Merci de ma oyo sur soutenir Kinga en tout cas. Je suis ici pour 2 semaines ou plus, 3 semaines et tout. Je vais rentrer parce que dans une entreprise nanga pe na salaka awa munyo sa salaka muto azana temps pe na vide azate. Merci de ma oyo sur soutenir nga de partout. Nzambe apambola bino na bokasi ya King Service nde naza awa. Olingo kende Londres, États-Unis, Canada, kalamite bomona nga na Canada, bomona nga na États-Unis. Kaka na makasi ya King Service nazo tambola ndenge na otaki Egypte ndenge toyebwe Pasteur John Azali na ba production awa en tout cas akoya côté ya batu ko édifier batu bientôt et merci à Ritz Makambo parce que bozo mona coupe Bob o e bombinga na malili ba Bob o e bombinga na malili makasi ezala besoin lissage te
naza vraiment na perruque qui a Roots Parisienne Air. Parisienne Air, je suis à Paris avec le couple Parisienne Air en tout cas de Roots Makambo, avec la coupe de Roots Makambo. Merci en tout cas, na ba onyo so soutenanga Sarah Likoko tai SL bomoni ke na oboka makitoko, mage batu so ba ki olibu na aéroport te na koti sakinde lamba bisinga libubu. Mais naza pena slimé makasi, ma soeur na lingara mingi bakisa kokonda chez Sarah Likoko na immeuble Empire na premier niveau ana Ritaza wana pour ba perruque Sarah Zana pour na kokonda. Merci à ma grande famille, la famille Kapache, grâce à ma mère naza o nazali do ba maman bo pesa ba na bino conseil vie eza malembe vie eza mbangute nga Kapache naza produit naza vraiment produit ya maman Martine Matondo grâce à ses conseils. Naza vraiment produit à famille nanga parce que muto akendaka liboso azalaka soutenu par sa famille donc batu ya liboso o faut bo soutenir eza ba famille na bino pour ba famille na bino ba soutenir bino ozana mona na otika na Kinshasa o kaka soni o mona ha moyen ya kobenga eza te balia ba mbongo solution yango eye na King Service ba kosa yote eza patience, la patience paye en tout cas motema malamu et puis respect na Air France na ninga na raté pena voyage pour l'embouteillage donc on a commis batale longi nanga babino cette fille elle doit voyager. Merci l'équipe ya Air France nyonso ya checking nzambe apambola bino eloko sauver longi oyo ezali nini ezali droiture mes frères et sœurs et futaka logique et futaka bakosa yote eloko eleki kozala droit na vie balobaka bakosela olikame bakuta na ngote na yepe awa kana kata vol mama mokonzi mama général moko azalaki wana bisi na kapashula ndenge na lingela rayo akomotanga nga depuis à 16 ans ti lelo atanga nga pona ni mama na approchenga pona comportement nanga et puis savoir vivre nzambe apambola bino boyambinga naza na rendez-vous samedi oyo boza na page nanga na opesa bino adresse. Merci na Glody Diasuka yem tout vraiment to sala ba démarche wana merci na ba migenyema en tout cas merci na batu nyonso oyo ba mettre tout rambomba ba bazo soutenir nga de loin de près to okuta na place na oyebisa bino wana ba fanatique on nga ko seka bato nyonso nga poser nga ba question bata ba photo to okuta na samedi oyo na opesa bino déjà adresse na le capé na ba émission nzambe apambola King Service nazo insister King Service mali eza makasi ngai eza lokwa na utika bandundu na eboye nazokoka vraiment te botikela nga te bopesa nga ta leta na mesanaka nzambe apambola bino libende yango oyo elongwaka te ebujaka te ngai pe après des années naye komona libende oyo yango oyo en tout cas eza œuvre moko kitoko nakoyango pe na moi nakomona yango baesinga bamataka likolo nakomata pe likolo wana nakonaviguer comme na biso na suka na bisi docteur abeta nga isusu mo exclusivité po moi yo docteur filmaka te quand même docteur tambwisa pena bamona libende yango ndenge ezala Roots Makambo a sentir penza Sarah Likoko mes copines bo sentir pena libende yango pena ndenge ngai président Makams olemba na kalikambo moko te na samo kiloyo eloko moko te Yesu na bao balingaka ngai dadi esozoka oyo ngai nazoyoka te mbangu mpe mama olemba na kalikambo moko te na samo kiloyo eloko moko te Yesu elekelaka yo eloko moko te Yesu elekelaka yo namona bato bazwa te lelo bakoma na boswi bato bazali ebele tellement basoutenaka ngai na kuzu na boye bampaka migenyema bato baza vraiment ebele en tout cas elenge ya Congo boza ebele bozobenga olemba na kalikambo moko te na samo kiloyo eloko nga siko nalingaka na yanganga moko te biso siko toyaka na biso na kombo donc naye nanga na kombo merci en tout cas na bango nyonso balingaka ngai bobanga te eloko moko eza nango te eloko mpe kosila nango te ezali nga mpe na age ya mokolo nde kaka dadi alobaka na age ya mokolo mwasi esi akoli me na ye
elobi pe eloko te nazo récupérer bane nyonso toko récupérer bane nyonso tobungisa toko récupérer yo pe na ndako place oza ko se décourager te mutu atyola yo te mutu aseka yo te okomona na mindele ebujaka nango te kofingela bato mutu te po elibende oyo ekobouge te soki oza challenger awa eza mboka ya bata misala bakosa bino te ke mbongo ndenge eza na tour Eiffel ebimaka te oye omoni yango moke mosala a bakabelaka mutu eloko te zala challenger eza lokwa site touristique mutu nyonso eza awo te soda ya kobota yo tshombo o awa bafilmaka te awa ozofilme awa nzembo akisi njoro ezobeta kuna mbanga ezoliama lokwa na filme koto mutu azosa donc normal eza site touristique c'est normal bozomona bato nsusu likolo bakofilmaka donc kitoko lobi na ntango docteur omemanga kuna na kokangela bino donc na bokasi ya king service nabomi mutu te eza mosala eye nanga awa bientôt là je serai aux États-Unis bientôt je serai au Canada bientôt là après non longwa non kende Belgique fait na tambola ba Suisse na invité salon programme ya king service en tout cas boko benga boko zoma na bino nyonso o ezali et puis elo na beta c'était il faut bozalaka na patience nga ezalaka te na yemba la moté na bwakela bango passeport nanga po bango basalaka ndeni ata ozala mbongo te bako accréditer yo passeport na yo bako bimselo passeport bakotiela approvisionnement mbongo nyonso wana na king service boza kopa paniquer te okoya ndeko nanga mwasi okoya mama aza na bana na ye na kini olingi bana no baya male patience baagence ezolia bato bambongo bozomona nde bato bazokufa awa ezalaka na bamaison d'accueil toza na bamaison d'accueil partout eloko esilaka te bawelelaka te merci na bao nyonso bazalaka na fan na page na nga baoyo bafaux compte ya kofinga oye lokola na mboka oye yango nde epesaka nga makasi yango nde donc nga mpena papa mama nga merci na bao nyonso en tout cas nayebi te napesa bino nini napesi bino bamerci ya trop nzambe apambola bino bapasteur nyonso napesi bino merci olemba na likambo moko te na sa mokili oyo eloko moko te yesu elekelaka yo eloko moko te yesu bino nyonso napesi bino bamerci baacheteur na ngai bamadame na ngai nyonso basomba bilo na ngai babisou ya trop nalingi bino makasi moi je suis à Paris bientôt je vais rentrer parce que j'ai les enfants il faut pas komona ape Disneyland dodo ya romona ambiba bamerveille à Paris donc en tout cas que Dieu vous bénisse vous a partout tolingi bino mingi bagros bisou libende yango ekendaka te edeplaçaka te eza nango salaka mikanda na normal ma papier na ezala à l'aise okokota partout na bokasi ya king service que Dieu vous bénisse des gros bisous bye en tout cas merci na bao nyonso ba soutenir mama Kapashula naza déjà na mabele na dia na Paris bongo na sima na ngai libende oyo e confirmera pena mutu azawa merci na king service monsieur Christian en tout cas ebele ya kolobeza te nzambe apambola yo po esenga okomona yango ezalaka nango wana ebujaka te na confirme pena ke yango wana ezobouge te eza wana mutu alingi amona pe libende oyo bandeko ne bamona libende oyo place oyo toza na Dr Joe Mambu en tout cas merci mon beau frère que Dieu te bénisse énormément parce qu'il a laissé son boulot pour venir m'accompagner ici en tout cas que Dieu te bénisse au centuple. Dr Joe Mambu apesi condoléances pe na camarade na ye ya docteur oyo akufi kuna na Kinshasa bino mo ba docteur so boyo ka déjà que Joe Mambu c'est que boye binde kona bino en tout cas zo compatir merci na ba journaliste nyonso yo ba yambinga famille nyonso yambinga na poto ba fan na nga rendez-vous eza moko samedi oyo na apesa bino salle en salle live en tout cas bino nyonso ba balingi ba robe ba balinga mama Kapashula ba ona zongisa bango esengo samedi otokutana na bino merci na king service merci na Ritz Makambo Parisienne Air merci Sarah Likoko merci Eve Botaïka merci na ba nyonso balinganga merci infiniment na GST en tout cas Makams Oumela Makams merci en tout cas na ba nyonso bazana nga elongo nzambe apambola bino lelo ezalaki kaka mutu alingi agence nanga etambusaka nga pe ekobanda otambusanga partout na monde eza king service
ya koloba mingi eza te toza na molili nango ya pena na moi bomona yango mais beauté nango eza na molili boye bomona nga grâce ya King Service eza na avenue Mongala so okotika olobi mpe CNL ezalaki bakolakisa yo King Service eza wana okokende dossier ozanga dossier ozala passeport te okoya malili ekipara te ngai okapi ngai eyo na parka Virunga na nga okapi yango yo merci na Ursula Kapache Gelor Kapache Jackie Kapache Priska Kapache Mambu merci à mes bébés batu nyonso basutela nga en tout cas nazana bino elongo nalingi bino nyonso mingi ba nyonso basepeli na ba ope batu pantima basepeli tenga na lingaka bino bozala bandeko na bino bobenga nga bokoya eloko esilaka te bawelelaka te en tout cas nakoleka na baplateau nakoleka baoyo tokopona mpo boyebi ke nga nazalaka sombeuse en tout cas nzambe apambola bino natelemisi beau-frère nanga moye natelemisi par respect ebelebele eza te me nakozonga awa na cadre ya idéologie King Service ekotambwisa ngai nayebisa bino ke bobongama mpo okapi abimi mpena na park ya Virunga merci na Pastor John bomona ekala mingi awa te en tout cas na kini bo se préparer Pastor John aoyela bino spectacle en tout cas troisième kit ezoya nalite ya kanda en tout cas Aimé Joe Mystique Siki Monjiba Ursula Kaili Kapache en tout cas Ursula na motema bino tout boza ebele en tout cas boza vraiment bele nalingi bino makasi boza na motema boza tellement mes fans de partout ba partenaire na ngai ba bio herbe cacao ba Ruth Beauté nzamba loposo zo takata boza ebele be kasi boutique en tout cas j'ai beaucoup de personnes sur la bandi awa ekosi la te Moudilix habillement boutique na on na Belgique wana vraiment bato base belé sur la bina bana mabanga héros yo batu donc ba paradis boluka boza boze belé pardon moi na continue ba Joe Mystique bato base belé ba Jino Bwanga Poni Bwanga da azoya bakoto yo nzambe apambola bino bozala toujours motema rokita nzambe apesaka oyo mutu alingaka ngana esa nzambe na roya pena na air ya malili bozo sentir ke bokula tikaka nga na testament pamba te mabeka yake awa tozaka na bambangu batrain et tout mais ete naza awa te fo nayebi te bosanti pena ga ekoti écharpe ekei kuna badudu Kapache TV. Kapache TV. Kapache TV.